esika vona nge komeze esika voya ya mwana wana Simon ekomate ko Simon naza muta bilobela donc il faut tirer la rana bilobela parce que Simon ni nani na lobela Bercy na loba Bercy Simon ni animateur ye komoni ezalaka Simon na préfère Robert André Simon parce que eza kombo tata na mama babotela ye quoi Bercy eza sala monene ezalaka na France eza yete bana nanga bango tu na longoli mutu te tu bango tu babeti biloko esali ba succès ya bango moko ngana beta libanga ngambo esala succès na bimisa melisa ngike bolo machine bana sono otanga pe komone kuna otanga ngo pona bien kaki ngiringi ngoto mabele ni tombera jamais bila leka na teva lobaka longola ka bossa amaka nga respect après ça on ya madoti ya madongo lelo azawapi asala orchestre ne pesa kasi koma ya marite yongona masano donc doye mabobili botumbola ka yo libo ya ozadoye na ngana ndenge nini badoye na ngeza ba Bill Clinton eza ba pe na biso ba chanta eza ba pe na biso ba brigade be kokota ba Celostra badoye eza ba pe na biso na nyonso ya boy ba wana nyonso ya lobiata Bill déjà Bill a manqué respect ya on ce qu'on a lobit omoni bato lokola ba Simon azokanisa kofinga na musique to koboya na musique ndeza eza succès ya musique to soit eza évolution ya musique nzo ndeza évolution te ozo comprendre eza évolution te yeso balobi bavandise batuna ata cri moko oyo aye esala succès na Afrique mobimba aza na cri te yeza na cri esala succès na Afrique mobimba te libanga abi atangi bakri libanga beta ye moko sala succès libanga eza cri te eza nzembo Simon aza na force ya animation te frère force animation eza ba biso to na ba pinch ya animation tant ozoka agressivité ya voix ozoka pinch ozoka vacuum ozate que animateur na zobwaka Simon aza animateur ya kinyenga so to ba ouais lokwa mwana bébé c'est la zobwaka non animateur faut bwaka ka pena lokola Bill Clinton faut bwaka lokola ba pena biso be kokota batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Les abonnés de Congo Sing officiel le plus aux télévisions, merci, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cet entretien, cette analyse. Nous allons essayer de contacter l'artiste Seda Capo qui sera scotché connecté tout à l'heure en duplex avec lui. On parlera de ses projets, on parlera de quelques polémiques qui sont en train de régner parce que Bercy a déclenché. Tu retournes un peu pourquoi mon anagité na matanga gigola, tu reluka vraiment to yeba li susu makambo etali bébé Bouchou. Parce qu'on a vu l'artiste Fabregas à lobby, il a voulu appeler. Il a appelé déjà Bébé Bouchou, mais à Zoaki Bébé Bouchou. Nous présentons aussi nos sincères condoléances à Bébé Bouchou, à Perdaki Maman Naye, donc c'est da Capo. Pour le cas pétoyer, qu'est-ce qui ne va pas avec Bébé Bouchou? Est-ce que déjà solo lina Bébé Bouchou? Est-ce que solo lina Yemoro Maestro Fabro? Parce que depuis pas Kenda, non, il y a tate qu'on s'est présenté que dans sali projet boye dans une sala. Donc nous allons prendre Seda Capo en duplex, mais avant de prendre Seda Capo, nous allons mettre cette vidéo. C'est une manière de vous proposer, vous allez suivre, ça permettra quand nous allons rentrer, on va directement appeler Seda Capo. Merci à Matika Songo Kaskas qui est scotché connecté à suivre cette analyse, cet entretien à travers Congo Sing officiel le plus aux télévisions. Merci aussi à Fabregas. J'ai été surpris. J'ai vu dans le deuxième volume, Jean-Cy Luanda, merci à l'artiste Fabregas de rendre cet hommage à Jean-Cy Luanda. Bien, allez-y.
les abonnés de Congo et c'est officiel plus télévision, et puis le fanatique mélomane de la bonne musique. Partagez l'album Gomme, volume 2, volume 1, et puis écoutez très bien le titre Tembe. Tembe na Tembe. Waouh, quel enthousiasme sortir dans la voix de cet artiste Fabregas. Seda Capo, bonjour. Ouais, bonjour mon frère Jean-Cyril Honda. Bonne santé mon frère. Ouais, en tout cas, santé tranquille dans les bons mambouteux à Pépele, donc par la grâce de Dieu. Ganga film. Donc, ganga film tozali, donc tozali. Et évidemment, on a libanda, on a voyage, on a seulement quelques concerts, libanda. Et puis, on a kin pour nasil sa studio pour faire tout le générique, na biso ya album na biso zoya calamité, siècle de vitesse. Fait tout le générique nango, single générique nango belle époque. Donc, ya on est na yaki poto sili sango. Donc, déjà, on a mis chonde tolo baboué. Et s'il déjà, ba clip Mambutu, dans Mambutu est vidé déjà. Toujours bimisson le 14 mai. Donc, le 14 ya moto koti. Et ils sont déjà disponible dans la plateforme et surtout à téléchargement. Donc, tout baza bongo, baza déjà prêt quoi. Pour ba yamba eloko na bango wana. Donc, il y a déjà eloko mabine zo obini samukili. Donc voilà. Ok. C'est Capo, batu baebi yo obinisa déjà mboka, nenge lo baka kobinisa mboka et comment mon mesano. Batu vraiment bazali ko zelape album na yo, topé projet na yo lobby. Le 14 mai, oyo ozobim sa projet na yo. Et vous avez l'intégralité mobimana ba clip to et ko bando bimisa kaka ba single moko. Bon, et vous avez un single et album. Parce que dans ce album, il y a un esprit positif. Il y a un EP. Il y a 7 titres. Et bimagi déjà, dans le single, dans 7 titres, il y a déjà dans la plateforme. Il y a téléchargement. Il y a Mado, soit tu as côté. Il y a siècle de vitesse. Donc, il y a épée quoi. Il y a épée. On se côte aux obimisa. Un single nango ya générique quoi. To ba na single nango générique. Ndezo bima le 14. Et bimana clip donc mbala moko donc bato bazo zwango kwa na clip mbala moko. Ok. Ce que tonto yebapé na projet na yo oyo ya sika. Est-ce que ba collaboration ezali to nyonso zaka yo moko? Te ba collaboration ezali. Ana ba collaboration ezali donc na ligne pena ko dévoiler ngote parce que stratégie manager ezaki non qu'il faut toujours na surprise. Donc la collaboration vraiment ezali quoi. Donc la collaboration ezali. Toza vraiment na mituna ya rotuna yo parce que tu dis que outil voyage pour na ba préparatif ya projet na yo avec le temps to rezoyo yo moro na plateau mais donc tout ça ba précision na bi que aux artistes oyo autaki light music Villanova tomoni ndeko na yo na réseaux sociaux comportement oyo azali ko agir ezali ko plaire lisusu batute yo étant que frère nae est-ce que contacté déjà bébé Bouchou qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tout sur la peine bébé Bouchon avant-hier. Na mona ki a cha posta ki na statine ya WhatsApp que na auto perdre maman na ye. Yebika to comment déjà famille to comment déjà bandeko quoi. Donc yango na satarda ki temba la moko na komela ki yeba mes condoléances et tout. To sola ki na ebisinga que notaire et merci beaucoup mais mincho maman zate et tout. Donc nazo kande ba tozolo ba keno bébé Bouchou moto ezo marché te donc moto ezo sala mon ndenge moko boye mais ngande na sola ki ne pena normal bon na ebité Jean-Cyril Honda na ebité quoi moni biso toza déjà tant toza ki na Villanova toza ki déjà famille quoi malgré tunde toza boye mutu mutakoma osala mambo na mais to kolinga te keno na musiko yo ka mutu ba défaut to na ba genre mo boya malamu ti et osala passe parce que famille tira la toujours famille yo yebi donc so yo sala mabongo so ki bébé Bouchou peut-être Mambune Mutuna ils ont marché vraiment ils ont marché tende mukile zoloba donc muto liboso oya koluka a rattraper bébé Bouchou soit ayeba marambunino ils ont comme la bébé Bouchou eza père oyo a botabiso tout na musique quoi eza le roi Maestro Fabregas peut-être Maestro Fabregas ça na mambe bela zo sala na minute mo na pas zo a auto bimsa deuxième volume album na e aza pena na concentration à promotion mambe belé ba contrat ba concert et tout peut-être zo comme la été maintenant à travers émission on a repasser message ya za père na biso za papa na biso mais
et un peu moins moké kotala ka ya bébé Butchu ozala bien makasi parce que yaza pena papa omoni papa azalaka malgré toi koza musika na mwana me olingata yo kata mo fitwa moké pona mwana na ye parce que toza makila na musique yem taboti biso na musique quoi donc ce qui ayoki pena ba message oyo et na lekisi na émission na yo et osala bien aluka atinda tabatu ayeba nini ozo koma pona frère na biso bébé Butchu après ce que biso ba frère na itogoya toyeba nini oto sala po mambuto leka bien quoi. J'ai suivi une émission Nengo Lobby par rapport à Fabregas. J'ai suivi une émission Oyo Azali Koloba a bengaki déjà bébé Butchu mais a zuété vu que yepé quand nous lobby azana promotion azolande la makamoume asala qui en sorte a benga bébé Butchu azwaki bébé Butchu te mais nengo passé pe message boy ezaka ka rappel oyo binope bosala en sorte beaucoup qui peut s'organiser boluki pe ko mona maestro Fabro parce que yopé depuis au kenda na nozonga te que oerota la pe papa te ngai depuis na kenda na zonga te na otala maestro za père na biso yem saboti biso na musique Jean Selonde nazala ne tout le temps na téléphone na sola na ye même temps masala ki accident na benga ki na sola ki na ye donc na souhaita ke ba bonne guérison to solo la ki et puis to sola pena 3 ans papa yebika batin comme maman mobulu comme tout comme na engagement mambo belé faut gérer famille faut gérer mouvement faut gérer mambo belé faut gérer ba faire mambo comme moi tellement belé moi trop mais na téléphone to sola na biso et tout nebi ke ndenge komela ki déjà ba ka benga bébé Butchu soit qui était nebi ka routine na même ataba tuba luka ba ebani nezo sala bongo quoi après ce que biso de ba frère neto ebani auto sala po yaza papa mana ko sala implicite ta ke papa zali parce que papa zala toujours en tête marambuto quoi ozomona donc faut père nana bando sala implicite na et après biso ce que ba jeune frère na eto ebani auto sala donc ça bongo pour la mona ki osala ki pe vidéo o soutenir ki ye bébé Butchu ya maloko ozoye bon nzembu wana batebele pe bazali na tomona ki osala challenge o participer ki pe na challenge mais na nzembu wana batebele bazali ko réclamer que azali ko sala ba incantation azali ko invoquer ba mauvais esprit azolo ba marama Illuminati azolo ba marama belé je tant qu'artiste okomaka banzembu interprétera banzembu nzembu wana contenu nango yo ozomona ngo ndeni bon en fait na salaki vidéo ya nzembo ne mo ya bom ne bimakala mais nzembo ngo komine ko sala en plein sur na TikTok ils a déjà bien parce que bébé Butchu a fourri na biso ya light music Villa Nova ya lelo te so ki lelo bo et azana player malgré tout le bateau que non mutu sali mwande mo boza pona eza bien na biso eza fierté na biso le chance c'est ça que non ya kokuta na etagine na bi maestro poto ba nini réseau tout ça mais par rapport ya nzembo wana c'est un bosseur omoni musique za monde ya influence Jean Silwonda ko bulaka mambuto o mutagolo banakata musique c'est ka zango c'est ka lati yango non et là peut-être que non aluka ki influencera mukili po ba ya bachaka na nzembo o te ko bimisa wana mais en tout cas eza belle chanson eza bien batuba batala nanu te maloba o bébé Butchu zo loba batala nanu ke no az artiste ayembisa bango déjà asepelisa bango déjà et puis lelo baza toujours na souci à sepelisa bango quoi ba soutenir ye o eza kona ka malade to tsolo ba déjà que no maestro a poursuivre et après biso ba frère to na biso poto banini ezoleka mais c'est un bosseur azoluka a pesara mukili oya ya malam oya yebi quoi musala malam oya yebi donc voilà quoi nengo moneli penza bébé Butchu na nenge yo yebeli na nengo zo moneli siko ozo sentir que il est malade bon ndenga na yebeli bébé Butchu na ndena zo mona bébé Butchu siko bébé Butchu aza déjà garçon mo baza trop respectueux se respectera trop donc tant nazo mona ndeti bazo tchena ba page azo ba n'importe quoi ba bêtise ko finga ba fanatique ezo nazo mona ndeti eza peut-être eza na quelque chose que ils ont marché pas bébé Butchu peut-être eza na quelque chose où ils ont marché pas naïe donc et on a dit que non maestro faut tout ça là tout
toyeba nini oyo ezoleka parce que aza frère na biso quoi aza frère na biso donc soki ye aza bien ta na musika yo sala biso bien so biso toza bien na musika et sala payer bien so pe père na so mais so tout le monde na mambo que ne peut bien na musika il aura toujours plaisir na biso quoi mais tellement yaza papa aluka mpa sala implice après biso ba ndeko nini toyeba nini oyo ko sala Banzemba Fabregas et Bimaki volume 1 à volume 2. Yo étant que artiste transfiche du groupe Light Music Villanova. Maintenant tout le monde challenge na yo te, to ebite les chansons préférées na yo Zanini et puis na bisonyoso et puis na famille biologique ya Gigola, famille Gola et puis na famille Jesset Nyonso et puis n'avait na biso les padres donc l'icône de la musique africaine Ferregola. Donc voilà quoi tant tori sangwane sala biso vraiment pachi. Ba tu nazalaki un peu moins occupé mais manager wa gérera ba page na ngazwa ki photo ya Gigola a posté qui na page a souhaité mes condoléances et puis donc voilà quoi il est qui est vraiment normal quoi. Donc omoni comment on a tout comment on a été ici vite aux aki na ba déjà des cœurs. Notre loba que non na lingana bimisa générique na belle époque où ils ont binisa mokili où ils ont opesa ba toute direction animation encore parce que l'animation pour moi les arts odaï donc muto rozong sango na nzile zanga ici Dakar pour les Suriname mane muna ebi focalisation ni mokili lingage binela namne ngani muna ebi tendance ni ko batu balinga babina donc voilà quoi yango moni na mona na kité na zape na concentrer nde na marambo na zosala yango na mona na kité quoi mais na page de souhaiter qui tout donc voilà le one Olobi ba générique ya mikolo ezo simba lisusu te yondo fo bimisa générique po batu babina donc lo ba générique o nyonso ebimi mikolo o batu bazo bina eza yango te te ba générique wana eza yango te ezo binisa te londe franchement banzembo en tout cas pena ba rumba félicitations na ba grand nyonso tout bazomba ba rumba na bango mais en tout cas pena ba générique non ba générique ezate Exactement. Ngana vandi na sali ba 3 ans na bimisa sous générique te agence Luanda depuis na bimisa dans la film si le long na bimisa sous générique depuis 2019. Mais ganga film binisate, ganga film pe binisate. Agence Luanda ganga film sala ki marambo isenga ki sala wana. Sotali ba générique on a bimisa na ba générique les obima lelo c'est un peu différent. Vous en prenez. Donc, ngana za capitaine, ngani naza na charge ya mabina ya Congo, Jansi Luanda, batu ne ba comprendre rati. Mais toro batu ba comprendre. Parce que bini sambora se tira la mo mesa nous a ici Dakar. Mais wana tango zage pas Fabregas, ko bini sa wana zage pas Fabregas. Et là problème que voix oyando ba pas Fabregas ezaka ngayo ngayo voix ngayo pega nde na sana awa. Donc voilà quoi, batu bazela c'est la belle époque ils ont dit en tout cas aux la décidé en tout cas ba générique penant exact bizorbi oyoki bizorbi générique exact oyoki bizorbi te non bizorbi ça il y a on a lobby que non bizorbi ça force il y avait dans biso yemo les padres en plus bizorbi ça afrobeat bizorbi ça afro et ça générique té ils a afro générique c'est seben générique ils a seben ils a basse ils a batterie ils a générique ils pena dans fuma kambo kwa seben wana o ba pena so be koko ta ba bwakela ka ba pena so ba jona ba bwakela ka ba kaluji yango sko ngai seda na zala kana ngo ebongo oyoki te ke bana balie te bana balie pesa bana biloko balia oyoki yango te wana ezani gom ya père na biso maestro de on a lobby que na fona zo temps royo kango te luonda na za focaliser trop na ba mama mususu na yoka ki mo blo mike koma ki wana nde ba biso ozo tangela mais est-ce que fona zo pena temps royo ka pe album ya père na biso père na so go sala album ya mabete quoi o sala album ya mabete donc na monaki ba challenge ba auto na auto mona ngomba muke na ba TikTok et baby non on a dit que no rumba eza don ya ba leader na biso na zomona wana ndeti bato ba obitsa ba rumba wana eza don na mais générique eza don na biso tu vois générique eza na maboko na biso Jansi Luanda générique eza ngai seda kapo après ba vena so ba bill eza ba biso ba seda après ba vena so ba seleo eza ba biso ba seda kapo quoi donc bato baza la calme bazela belle époque ils ont bimba bazala décité belle époque ils ont mabine ils ont makambu ya danger na kati talaka 3 ans na boire sous générique ce qu'on a éli ba toujours générique
Donc voilà quoi, bah, vous allez décider. C'est d'accord. Vrai ou faux, oyaki test en coulisses, c'est pas héritier Watanabe, babouai kozwa. Ceux qui n'ont test au monde à Mukile Rotonda, pas Watabatouba, belé à Osaranate, en plus au monde à Geno Mukile Roningana, parce que n'en a assez d'accord. Pas venir bicho héritier Watanabe, c'est Bambote belé si Kazali, héritier Watanabe, n'a pas moi trop, parce que j'avais moi sur la bien à petit naïe. Ngana za seda kapo jansi luonda mambo na sala na mukili banimateur nyo surtout bazawa na tamoko ta salango ngana boira trote na boira na bokese belete mena beta bakri o ekanga monde entier tisa bilambe sala mambo danger na tenga misa mukili na boira bazig na boira bazig na boira mambo belé fort o mukili capta ti le tika la ba monument ya ba cri na biso ya musique africaine ya musique afrique pe ya musique Congo na biso parce que eloko nini sala ke héritier zoaute soki s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas c'est pas héritier, ils vont monter dans podium et puis ils vont le noter tous c'est daté. Donc voilà quoi. Ils vont monter dans podium. Est-ce que photo podium ezali? Photo podium ezali. Balobi ezali na palais, ezali na GB, ezali coulisses. Non. Non, on est à les ont dit. Héritier ça fait na ngai to sur l'Arabie saoudite bon. Sur les 5 ans na votre caisse na bongo monter dans kena sali test. Et puis voilà, notre ligne aux autres tests, c'est l'engagement na côté mbalamonko parce que ngana côté mbalamonko, nazana makambo les animateurs belé bazawana. Vous en prendre. Et puis na yebi mabina, nebi seben, nebi animation, ko les animateurs belé bazawana. Parce que ba osala ba aventure, ba zo boire na ba malamuté. Ambulance azo boire malamuté. Ya on est ambitieux, mabina ezanga ici Dakar pour. Dadi nyama wana yoka ngote. Eza problème te mabine ezanga chez Dakar pour nena zana nzungu ya robini sa mokili. OK, yolobi ozana nzungu oza capitaine mais tolandi frère na yo oyo azali pe doyen na yo na animation Bercy Mwana oyo a nié ba capacité ya travail na yo batunye maramu na yo alobi ozali sous seda capoté ou comment seda ya Marie. Donc toi bah qu'est-ce qui ne va pas entre yo na Bercy Mwana? Ah bon, je sais le on ni ma mususu ngai na linga pena ko chango pena kaka mingi pena te quoi parce que ngande naza boye naza déjà likolo tu vois donc si ka vona nge komeze si ka voya ya mwana wana simwe ko mate quoi. Simon naza mutabilobela donc il faut tirer la rana bilobela parce que Simon ni nani na lobela Bercy na loba Bercy Simon ni animateur na ye kombone za la Simon na préfère Robert André Simon parce que za kombo tata na mama ba botela ye quoi Bercy za sala munene za na France eza yete Bercy za mundele mtapesa kombo salwana ya lokanga kombo na ngeza seda yango ba ebelinga na musique kapo eza Bill Clinton mtapesa ngako na capitaine tile na capitaine ya Bercy ebi ngonga na capitaine na ye. Aux on prend en plus il y a ça doyen ngati il y a aux doyen ngana ndengeni ba doyen ngeza ba Bill Clinton eza ba vena biso ba Janta eza ba vena biso ba brigade be kokota ba Selo Scrum ba doyen ba vena biso na nyonso ya boy ba wana nyonso ya lobiata Bill déjà Bill a manqué respect ya on ce qu'on a lobit omoni ba tuloro la ba Simon azokanisa ko finga na musique to ko boya na musique ndeza eza succès ya musique to soit eza évolution ya musique nzo ndeza évolution te. Vous en prendre les évolutions. Yeso ba lobi ba vandi se ba tuna ta cri moko oyaye et ça la succès en Afrique mobimba ça na crité. Yesa na cri ça la succès en Afrique mobimba te. Libanga abi atangi ba cri libanga beta yimoko ça la succès. Libanga eza crité eza nzembo. Si mon yazana azana force animation tes frères. Force animation eza ba biso to azana ba pinchi animation. Tant aux agressivité à voix, aux pinch, aux vacuum, aux attaques animateurs nazoboaka. Si mon animateur ya kinyenga, sont d'autres bah ouais, le roi mon bébé c'est nazoboaka. Non, animateur faut boire à vena le rôle à Bill Clinton, faut boire à le rôle à vena biso de kokota. Animateur faut avoir agressivité, tant aux boaka au monde genoté, aux animateurs. Il y a animateur brutal, il y a animateur mbangu, az animateur brutal. Azan animateur brutal animateur kozaka brutal te pose ala na ba séquence soko vandi si batu zo bini sa batu ndeti na ba yamado batengama onti si batu botombola maboko batu batomboli maboko
aussi ba tubo tenga ma batenga mi bloquer la danse ba on prend animateur foire na ba foire na impression ya ba cri yeso azana ngoti ye diga ko loba ko finga ko nié ba force ya bandeko bazo sala ko boya ba vie ya omoni lelo pe bani nezo azotika la toujours na bandenge na ye wana parce que omoni animation eza première chose oyo ebimisa musique na biso Congo quoi lelo bo ndombolo ezalaka partout dans le monde. Et puis tout ça les langues pe momi na ngoya mado quoi et comment ndombolo ya mado bako imbi ko so bazotanga ba créer ça la ben partie na mukili yango wana siko yaza na créer ni ba rotangele ça la ben partie na mukili donc exacté donc yaza muta makele le faut otala e pamba parce que yaza faut otala e bongo quoi yaza ne muta seki sara chose otala faut sekara donc il y a pas musique à faire la théâtre madame ta théâtre to Rolanda raite biso to ça la pena biso to ça pena musique biso to ça pena musique j'en suis Rwanda biso to ça pena musique to ça pena focaliser na musique parce que to ça artiste donc voilà quoi to ça artiste c'est d'accord pour to 8 ans ya ko solo là est-ce que to occupé ko zo temps moi capé la moi rétrospective to capé ba crio oyo zolo bela parce que ba te belé ba lobby performance ya seda ezalra li sous-souté voix et comment ya Marie dans Maramé Belé. Non. Simon c'est un aventurier, c'est un aventurier na boya Madonna boya Marie te ya avantara mutake na mboka bato boya na ba roi David, mambo roi David asala ya sala ngote. Roi David abora ba fuenge. Fuenge yo roi David. Ya boya roi David. Est-ce que roi David mambo sala ya sala aboya ba vena so ba brigade, ba bora ba tribunal, aboya ba vena so ba sele yo monte na za mutu moko boy donc na ba CNL alobi pege CNL lo tasco alligator CNN grand prêtre le rôle à CNN na musique na biso ya Afrique pe ya Congo yo ke boya CNN c'est l'aventurier donc azam tout mo boy donc il faut tala et pamba biso toza ba artiste toza focaliser na boulot to sala et puis voilà quoi te mambo pena ezoya j'en suis Rwanda na belle époque nazo na ba biloko ya sika nena ba cri le rôle ba mopacho talaka mopacho eza dans sa Brazzaville non parce qu'on a joué yango yo sali plaja tellement ba doit sepela ki nango to na mokili nena ngo sko na cri ba ozango na belle époque na ba yembela nzambe na yo po bateli yo tilelo yo yemba haleluya azali na bomoye yembela nzambe ya yemba haleluya yana biloko ya danger na kati yana ba azalaka na yezozo sede yebaka te azalaka na yembe ya kapo yebaka te bakangenaki mbute mopasho azomela bimela mopasho donc voilà kwa biloko eza tellement ebele bato bazela belle époque ezoya ils ont un vacuum au Saranati, ils ont un mabina. De base à la peine calme le 14 mai, la générique n'a pas une belle époque. Okay, donc voilà quoi. Ok, merci beaucoup Sedaka pour ton ngakito zwa au Italie ba actualité na yo, ba programme na yo, siko ba séance répétitive eza wapi, ba contacter ondeni ni projet sili déjà pour na ba dédicace tondeni. Bon, projet première single autozo bimisa déjà style mais tout ça toujours dans studio parce que tout ça la peine EP tout ça la EP ça 8 titres il y a 8 titres 7 titres première générique tout bimisa déjà style deuxième générique tout ça na mwana za taille basse on a pesa on a toujours travaillé mo déjà na vena so JP Kiskiungu na pesa bambote belé ingénieur Olivier bambote belé sera bazali donc ba on est ba simi nzunga générique quoi et puis ba chanson blom zo na ba studio musu pe to travailler par histoire c'est mon pire na pas et puis na ba studio na ba studio bandeko musu to travailler wana donc voilà quoi toujours bimsana nous première générique comme single belle époque après to ya pe na babilo musu ba tu base la base là déjà pré ba gende s'abonner na page na chaîne na Seda Cap officiel YouTube ba aimer ba page na bicho Facebook Seda Cap officiel Yamado ba aimer ba page Instagram Seda Cap officiel donc pour calamité to cha elo on a bicho pour pas rater le route. Répétition Mikolo ezate répétition to répéter na ex BKTF na victoire na Matongi to répéter na troisième niveau na ex BKTF toujours répéter mardi à partir il y a 11h ti 19h mardi vendredi. OK
Bon, on a plus de contacts. Soki bat balingi ba contacter bureau. Par rose à bureau na numéro ni. Plus pour un contact sur va contacter bureau ba comme na page na biso parce que page na ba bureau de ba gérer ngoti. OK. Ba comme na page Facebook na c'est Dakap officiel, to ba comme na Instagram c'est Dakap officiel. Bon, j'ai déjà ba manager ba solana bango et puis sur les pour na ngai moko ba manager ndi ba opesa bango numéro pour to ba ndeni to dispatcher ma mususu quoi. Voilà. Ok. Merci Seda Capo. Quelques salutations na bandeko balandio na diplex. Merci na yo moko Jansi Luonda. Donc nebi ki batan ezama muke mo boulou mais à la prochaine na mona ya penati na plateau pour to tête pena ndika en live quoi. Et puis merci na batutu balandi bicho les grands boss certes Gucci. Donc mon cordon est certes Gucci, les grands boss LG Bor, les lions de la tribu de Jida. Bah, merci na Esika Azali. Et puis Venabiso Trésor Ninda aîné de la famille. Merci beaucoup. Donc merci na Vienanga Alino Forme Bilamé Belé Makashi. Donc merci na Général ma méga colonne. Et puis merci na Vienabiso Ben Willy les Gabonais Trésor Luindola. Bah merci pour Belé Biska Bazali. Et puis na grand prêtre Yuebit Venabiso le roi Machik Bondo Godé Wetu. Bah, merci Belé Esika Azali encore. Donc papa Théo Zambrota et puis on a tout dans faire na yo donc merci beaucoup Esika Bazali et puis merci na batutu bazo soutenir ngai bazo komelanga tout le temps na ba page bazo pesa ba conseil ba opéra ba stratégie. Donc en tout cas pena merci na bino na zana bino vraiment de cœur quoi. Donc belle époque les obima nouveau générique na biso boya mbango na motema ya kokita bo partager yango bo bina bo aimer bo distribuer mo par-ci par là. Et Zalapona bien à Bichoko. Producteur Azate dans l'album. Ah, Tobombi Combo, Jean-Sylvain. Producteur Azate, mais ma collaborateur Bazali, quoi, Bacha, paquet poto. Tout ça, l'album n'a pas norme, il y a bien quoi. Donc, voilà quoi. Ok, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de partager avec Seda Capo, chers téléspectateurs. Vous avez suivi cet artiste transfuge du groupe Light Music, Villanova de Fabregas Maestro. Il a compati avec la famille Gola et puis le groupe Jet Set de faire Golani Kaboronina, Palzoria. Et puis on a essayé de parler aussi de Bébé Bouchou, on a parlé de Bercy Moana, ou à lobby que Seda Capo, Azarasu, Seda Capote, à comment Seda Marie. À comment il y a Marie. Bon. Là, c'est entre eux. Les artistes sont toujours comme ça. Vous êtes artiste, vous nous suivez de partout. Belle époque de l'artiste Seda Capo arrive bientôt. Je crois qu'il va raconter l'histoire dans ses chansons, dans son projet. Restez branchés, connectés à suivre Congo SN officiel plus télévision. Quant à moi, je dis un grand merci à le général manager Clovis Fimpa, monté ma maman Doris. Et puis je vois directement tonton Didier Max. Loin des yeux, près des cœurs, la famille est le sacré, sans oublier le boss Kabobo. Monté ma maman Nelly, Yateo Zambrota. Donc la famille est le sacré. Vous qui nous suivez de partout, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Angleterre, depuis Suisse, je vois tonton Héritier Minimbo, je te salue affectueusement, sans oublier Nono Ndembi Kandems et Cosmétique dans la commune de Bondalungwa. On se voit prochainement. Merci à Berlive, merci à Osé, merci à Clégy, merci à Perside pour l'assistance, merci à Yannick Bongondo 4 fois Mobali, branché, scotché sur Congo SN officiel plus télévision. Batubayate, Obanda Bango Mabe, invitation au la ardoise, mais avec divers, invitation en bois, Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs, grand menuisier, invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de laine, invitation à boy, bon, un moukolo fait il a tamabé, maison divers, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba, maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est